Des salutations à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Vraiment, nous sommes là pour vous. Sans vous, on ne pouvait pas être là. Nous sommes censés vraiment reconnaître Makasi Nabino. Binonde Bosala Kebiso Tozala. Binonde Oyo Bosato Bosutena Kabiso. Binonde Bopesa Kabiso ba remarque. Potosala Musala Malamu. Binonde Oyo Voma Bolinga Kabiso. Binonde Oyo Voma Bolanda Kabiso. Po sans bino Voma Tokokanga. Ba website na biso tokokanga ba YouTube pe tokokanga ba Facebook. Yango d'abord respect et surtout na communauté combattante diaspora mobimba o balandaka sans rival. Vraiment ba bonne année na bino pe na linga bino mingi. Je vous porte vraiment à cœur tous les Congolais Bandundu, Bas Congo, Équateur, Bas Swahili, Bas Luba. Bino noso je vous porte vraiment na motema na ngai. Lutte na ngai sans rival. Ezalaka occupation aux Mboka, bandeko nanga sala participer mawa pendant plus des années et belé 17 ans, plus ou moins auto koufi, ba violer, ba bomi, ba piller, ba détruire. Souci, il y a nga son rival et puis ba congolais noso, ils allaient comme on a un jour Congo ils allaient libérer. Kobanda na mutoza na mboka na tête ya mboka akende pe mutoza na tête ya mboka asi akei mais coup de sifflet nam le betamité mais batu ba komi déjà na ba palpite batu ba kotisi division batu ba kotisi haine batu ba kotisi rancune ya makasi. Pourquoi haine, division, rancune et surtout na ba combattant autoza censé être des modèles to la kisanzela biso ba combattant to bandi mabe to bandi mabe to bandi mabe. Voilà pourquoi je crache aujourd'hui sur tous les combattants au babungi rumba ba combattants au babungi rumba to zonga na rumba bande konanga combattants za kana musala na salaka politicien pas na musala na ya salaka politicien za combattant combattants za politicien te. Les politiciens ont leur logique et les combattants ont aussi la leur. Alors, tout sangisabilo konuso mi balé te. Occupation ce qui to tchango libanda. Batu ya vita bazonga na ngambo vita, batu ya daring bazonga na ngambo daring, batu ya dragon bazonga na ngambo dragon. C'est normal na mutu ya vita akumisa vita a critiquer dragon. C'est normal na mutu ya dragon Akumisa Dragon a critiqué Daring, tout comme Vita. C'est normal la mouture Daring a critiqué Vita. Akumisa Daring. C'est normal, bande konangai. Combattant, journaliste, moutounios aza censé. Il y a les lots sokoza na kati ya pays, ozoape voix na yo, o tia yango na urne. Ki ngai na poni Fayulu, nga na poni Mokia, nga na poni Tisekedi, nga na poni Daniel Shekomba, nga na poni. C'est normal. Nous disons non à Chadari. Pourquoi? Parce que lui là avoué noir sur blanc qu'il est la continuité. Donc, pouvoir Oya Kabila, Nenga Boma, Nenga Bebisa. Donc Chadari a yé qu'on continue bon. Et puis Azad Dauphin ya Kabila, noir sur blanc. Yango Chadari, Congolais ou pas, Tocheye quoi? Parce que Simanaye, c'est Kabila, Azo représenté Kabila. Tolongwe na Chadari. Le reste, ce sont des Congolais. Des Kototika qu'on traité Batumisusu, Mabé. Sans rival, j'ai reçu beaucoup de messages. Ba saisir même la plus proche à son rival dans Mboka Hollande, Babenge Media Medina. Yebisa sans rival, Yebisa sans rival. Bande Konangai, s'il vous plaît. Nous voulons le départ d'Hippolyte Kanambe. Aketo Akete. Aketo Akete. Dès le moment où Nangazo publié Félix Tshisekedi, dès le moment où Nangazo publié Fayulu, dès le moment où Nangazo publié Mokia Uki, ce n'est pas la victoire du peuple congolais. Et c'est la victoire du peuple congolais. Mais pourquoi les gens doivent crier tout haut qu'on s'aimait la division, qu'on s'aimait la bilo, qu'on s'aimait la Kuba, ce n'est pas intéressant. Tout tika politicien, basala musala na bango. Biso ba combattant tout ça la musala na biso. Cela veut dire quoi bandeko nangai? Il paraîtrait, selon ma rumeur, parce que moi je ne cède jamais aux rumeurs. Félix Tshisekedi na cache na yeba kino kutana Kabila pour baluka ba protéger yé tangu azoko kolongwa et puis Félix président ayeba ndena ko sécuriser la Kabylie. Il y a aussi le camp de la Mouka ba kene pe ko kutana Kabila dans zela tambwe mwamba il baba sololi. Alors ba misu ba ki braza pour que ça soit facilité ba motage ba rassurer Kabila oyo esengeli. Il y a besoin pour que Acha Bango, apesa Bango, pouvoir et Nanga a publié Bango. Je ne condamne personne.
Tous les moyens sont bons. L'essentiel de voir un Congolais digne de ce nom à la tête du pays. Toujours bon manapona nini bandeko na ngai. Toujours bon manapona nini. Okumisi Fayulu. Vous êtes libre. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Okumisi Félix Tshisekedi. Vous êtes libre. Tu n'as pas péché. Mais toujours bon mana pourquoi bandeko na ngai. Poni to bon mana. Ezali ko tozongi ce qu'on a ngamu na biso ba Congolais. Tika muto vita kumisa vita. Tika muto daringa kumisa daring. Tika muto dragon kumisa dragon. S'il vous plaît. C'est que nous condamnons avec force. Ezali mensonge. Mensonge oyo koti na Facebook na WhatsApp eza mabe makasi. Ba oyo biso ni to gagner ba élection. Nanga na publié. Ba okuna biso ni to gagner. Ba okuna mensonge. C'est bien. Et c'est un problème. C'est du clientélisme aussi politique. Il n'y a pas de souci. Mais le mal, ce sont des insultes. On a commis cette division na Kati. On a bloqué 29 amis na Facebook. Nicolas division. Des ceux qui postent locaux. Tel que mon bako kozo pouvoir te. Ah! Nicolas ngai vraiment. Nga son rival. Ce qu'on finit bato bandundu. Na salaka audio. Ce finit bato bandundu. Ozo mérité mbata. Ozo mérité ba discipliner na communauté. Au fingi bato Équateur, ozo mérité ba discipliner na communauté, ba toli bana ya communauté. Au fingi ba Swahili, ozo mérité ba toli bana ya communauté. Et na lobaka bino ba Swahili, ceux qui muto leki na teva fingi ba Swahili ndeko soko zuyo récupérer salaye oyo lingi. Beta yende konanga ceux qui lisent ko kufi kufa. Ceux qui lisent ko kufi kufa parce que bozana droit il y a cause là-bas Congolais et vous méritez le respect, la considération, le col là-bas Congolais nyoso. Mutumoko tako koza telema le finga bino ba Swahili. Mutumoko tako telema le finga bino ba Tobandondo. Ona yakamba bani ko finga bino. Mutumoko tako telema le finga bino ba Ngala. Azati, de ce qu'on te telema finga bino ba Ngala ndeko so récupérer na kwa moko ou bien na Champs-Élysées. Bo beta yende konanga je vous autorise. En tant que l'un des leaders d'opinion, je vous autorise muto fingi bino. Idem pour na bikolo nyoso même baluba. Ou muto leke fingi baluba. Ou baluba ba kozoka pouvoir te selon quelle constitution ya mboka nini Congo et puis ils ont versé ni na Bible. Bandeko non soyons sérieux s'il vous plaît. Soyons sérieux s'il vous plaît bandeko nangai. Je parle au nom du Congo et non au nom d'une province quelconque. Non parce que nga sans rival. Na botami na famille o ya ba province nyo fezali. Tobala bato Équateur, tobala bato bandundu, tobala baluba, tobala bandala na famille na ngai. Na kotanga même na ba famille, o tobala bala, plus loin encore tobala na ba française. Na famille na ngai. Ba frère na ngam so bala pe ba française. Bandeko na ngai, s'il vous plaît, et le tribalisme neti na kobala na ngai moko na famille na ezalate. Avec 24 enfants. Oh papa a boté avec combien de femmes? 9 femmes, 8 femmes. Alors, tous en a tenté, il y a au critiquer Kolobo, c'est que nous condamnons Ezali au vandi pour accepter nayoba critiquer Kolo Songolo. Au moins normal. Bangala babo mimboka, baluba babo mimboka, au critiquer pe na suka na ngoche muluba ko za pouvoir te yon nzambe, to yon nani n'importe quoi. Bandiko nanga to tika ba bêtise. To tika ba bêtise. Comme ça mutunayo Félix, comme ça mutunayo Fayulu, c'est normal. Mais quand banda ko fingi kolo ya bato, eza anormal, eza normal ata mukete. Mutunyo so tika na bande na ye na autoroute, ko bimali banda ya bande autoroute, biso ba combattant. Slogan ezalaka bakinda ka élection te na bapaya, bakinda ka élection na bapaya, mais na kamwi ba combattre belé, ba s'allier derrière mutu songolo. Et pour vilipender, pour critiquer l'autre opposant. Et plus loin encore, un Francis Kalombo qui passe pour faire des déclarations, il y a tribalisme. La déclaration, Francis Kalombo, bêta, général Ngando, maître Baïna, on a combattu nous sur Poto, nous tous au Kabolabiso, Congolais. Non, ce n'est pas intéressant. Et c'est vraiment intéressant à Moukete. Continue à la guerre civile. Et c'est intéressant à Moukete. Nous tous quoi Mouketchou. Qui est Mouketchou bandeko nanga? Qui est Mouketchou bino pe bana poto bandeko? Vous pouvez savoir tout ma valeur rébellée s'il vous plaît. Vous pouvez savoir tout ma valeur rébellée. Qui est Mouketchou? Les lois finger, l'homme qu'on a finger. Mais non. Et c'est intéressant. Puis ça argument est singeli. En tout cas, quant à moi son rival,
je suis et je reste combattant et je demande na bande konanga nous sommes combattants tout bundela mboka ndenge to mesana tout pousser Kabila tina dans le dernier coup de sifflet arbitre mabeli pipi match sili wana to sepeli clé ya mboka bapesaka yango président de la République bapesaka yango premier ministre te bapesaka yango chef d'état-major te bapesaka yango ministre de la défense te ou bien ministre extérieur te et affaires étrangères te clé ya mboka bapesaka yango président de la République. Nous devons chercher d'abord la présidence et le reste ça va venir après s'il vous plaît. Nabato oh bazo loba non, ce n'est pas facile. Il y a 2 jours au lendemain une victoire totale. Mbalamoko, il faut aller pas par pas. Pendant 17 ans, Tolukito Bomakabila toko quitté. Soyons sérieux. Tobete Massa c'est toko qui n'a sauté. Pendant 17 ans, Tolukito gagné na belle élection toko quitté. Premier mandat, Moutamanduki, j'ai accepté l'inacceptable. Accueilli. Deuxième mandat, analyse biso pour gaba bébé. Ba soda ba tché Minduki awa. Soko mekika kotina batu dans la rue. Yonde tozo boma et pozo ki de CPI tina ninga kufi batie Minduki na moto tokoki ko longola Kabila na élection te alors sikoyo ti mandat na yesili mais moi na mboka zo pouvoir pour donner ceux qui moi na mboka zo pouvoir ba rumeur ka ke circuler kaka ke pouvoir zo ki ne pas mutu songolo mama na ngai ba Facebook yindi kofinga mais congolais ce qui nous tue congolais yebité Aouti wapi, Aza wapi, Pazokende wapi, ayebiti. Conscience n'est pas congolais ayebi na yemolo monte. Congolais azamutu a sentiment. Azamutu a sentiment. Comme un jour, na lala pongi, nandaku, mutu moko longwe na eka lingation rivata keti na base ba combattant. Boufondi. C'est arrivé ba utu mone siko na 100 tonnes na Lambert Mende. C'est arrivé na costume boy na caméra na Lambert Mende. Yo na Lambert Mende. Ba coopérer na master na e o bobenga numéro tout ce qui na mutu ba bengi pe numéro mutu bazala ki na yoka master ne ba coopérer ki ça rival bazala na Mende na 100 tonnes boy na ko silisa na ko fungula caméra bolo mini pour na 100 rival o kuna finga 100 rival mutu mayili abenda ni pembe na zu téléphone papa 100 rival boni oza wapi boy na nanda kuna lali yesu nous nanda ko lali yaka siko na base na longwati na yati na base minoko batu kangama c'est vous mettez yoki bo nini na miso pongi ndaku serva la vandi na place ba combattre ba sanganaka pas même 2 minutes na miso pongi congolais to lingi sentiment trop muto ko ya lobika bo mbala moko yindi na ba nete yindi intoxication yindi to lingi sentiment trop congolais tout ça dans la souci mboka mboki bonga ne prêtons pas l'oreille. Ce n'est pas intéressant. Nous sommes décidés qui, ceux qui faillent l'abimi président, nous allons descendre dans la rue pour acclamer, pour fêter. Ceux qui félix l'abimi président congolais, nous allons descendre dans la rue pour acclamer et fêter. Mais les lots où est bon, maman. Et comment qui ont, rumeur et bimi au félix l'abimi président. Ceux qui félix l'abimi, tout ça soulèvement populaire. Néonangaï. Comment on est là quand il y a bino moko? Comment on est là quand il y a batu monsieur souté? Idem ceux qui font le président n'a qu'à interdire avec une dernière énergie n'a pas IDPS au bout qui t'a dans la trouble. Non, c'est un Congolais, ça je le dirais tout haut. Non, tout tika bokabwaniwana ezabiete tout tika ndeko na droit ya kosa la choix na yo. L'essentiel est là, Kabila kende, moi na mboka, likolo ya mboka. Makabiso totala sima. Azana alliance na mutu boy. Asalibo tokotala yango sima ndeko na ngai muzazwa pouvoir mbala moko lobi ba wande bazonga na mboka na bango. Ndeko na ngai Angola zu pouvoir mbala moko a travailler famille Eduardo Santos ndenga jeté na ba prison. Ndeko na ngai tous on nous clé. Tous on a nous la présidence, c'est ce qui est important. Pour finalement le kotobu de tokoye ba yango te. Le pouvoir y était, mais finalement, vous avez accepté 17 ans. 17 ans, il n'y a pas si, papa va diriger Bissot. Mais non, cette fois-ci, c'est les fils du pays, ou rien. Azala mutu ya Maniema, Azala mutu ya Masimanima, Azala mutu ya Congolais, bravo. To simba na maboko bandeko na ngai, to simba na maboko, to limbisana. Le passé c'est déjà le passé. À partir de la vidéo on déco. Tout si madame beaucoup tous là bon moko. Merci beaucoup. Sans rival. Wabino Molobeli.
à partir de l'Afrique du Sud. Ingeta.